je comprends bien, la liste ya batu bazalaki ba patron ya justice, ngai awa na longoli komba papa Etienne Tshisekedi parce que on confirmait que lui était du côté coutume, n'est-ce pas? Donc il est azalaki na affaire coutumière et intérieure. Bongoro la commissaire de justice azalaka nango quelque part là. Donc wana to longola yango pe. Bon, na yebite parce que il est tout à fait vrai que ministre de la justice azalaki ou azalaki Joseph Singa. Yénem tazani ministre de la justice. Mais ministre de l'intérieur unande toke komona ni disons ngana zopesa yo au satire ya gouvernement oyo ezalaki en 1965 4 jours après le 24 novembre 65. Vous comprenez? Le gouvernement n'a qui continuer na ba 66 tinde to eko kita voilà. OK, donc alors référence na yo de préférence et tozui yango mais ils ont obligé au update yango au rendre à jour tina juin ya 1966 parce que oyo pesi Mobutu toyebi ka zako nommé bat après un mois remaniement asali ba rotation ba rôle. Donc na féliciter recherche na yo metika mutu mususu aye la biso un peu journal à page du jour. Journal oyo biso c'est comme si ça un peu expiré. Donc il fallait ce cause na ligne ça la biso recherche OK le tina juin 1966 précisément le 2 au 6 juin 66. Là on a trouvé facilement ko zoom ko benda un peu na nyopi pour te babanan exactement avec précision bat bazala qui en charge à côté à justice parce que awa tozana pour pouvoir toza ko kende na pouvoir judiciaire siko ki yango depuis ta kala tina data lelo yo mobile to bit na émission oyo ya ko tenter ko landa makolo papa Simon Kimbangu muta propos a pesa kibiso elan ya indépendance en ezwani est-ce que makolo papa Simon Kimbangu sur base ya bana oya tikala kibiso batali boso ba ko mona indépendance ils ont bien travaillé jusqu'à toza ko mona awa saga sur saga makila sur makila ko lukana sur ko lukana batu oyo est-ce que soki bazali to continue ko zongisa ba mona ba role oyo bakoma vadonde dimi awa bakoma vaji segere edimi awa est-ce que en 1966 tangu makila oyo etangaki quel était leur rôle mais papa mawabi na zongele pa na yo pour le moment batu nyonso oyo bazalaki na katikati ya basircuit oyo est-ce que tu peux avoir l'idée d'un certain ba relation nini okoyi ko zana un peu na idée toyokaki ba soupçon entre Joséphine Kasavubu avec Mobutu sur certaines relations ezako le kawana muteko ko pesa Mobutu accès na milia bana ba Congo qui abako na pembe na ba Kasavubu. Est-ce que tu peux avoir un peu l'idée yo pe ozalaki na pembe na batata na ba mama oyo à vous l'antenne maman wa tu connais une certaine Joséphine Kasavubu? Mwana Kasavubu Joséphine nani mwana nani oto mwana na ezali nani Adolphe kaka monta yako kuvisiter ndani tangu na azali vivant ou bien kufi. Et la fille Joséphine Kasavubu, tu n'as pas une information sur elle? Non, na yebi ete na mona ki na photo mais je n'ai pas de connaissance ya na yo kadi kaka mpona makambo ya lobate na Mobutu mpona ba déplacement ba pesa ye nani titre ya ambassadeur kaka ndeli yango wana. Donc na ta oyo makambo ya Kasavubu na Mobutu ezakoleka na baba ya ngenda na bana ya colonie bana ya boma bango nyonso kuna. Il n'y a pas une certaine influence ya Joséphine Kasavubu na pembe na Mobutu parce que batu bazali oyo bamona papa Mobutu na mama Joséphine Kasavubu ende est-ce que tu inde wala makambo oyo to longola na misé na biso ou bien ezala na misé parce que tout ce bruit là toza ko tenter ko reconstruire un peu histoire ya politico congolaise pour toyeba data lelo yo comment to ko attaquer vision ya sika l'an 2012 to liko kumba ba salité ya kala ekota na biso na promotion za ko yate. Nous sommes très clairs biso ba chrétien toza ko senga pe nzambe après sa biso révélation ce qui réellement papa Simon Kimbangu donc oya ye après la révélation pourquoi il y a des sang na makambo e banana kimpeve makambo e banana sainteté. Donc ce qu'on a information mon côté il faut être clair le bas comme ça to longo ba komba papa kengo don ja to komiko longo malembe ce qui va na fonction la justice na jour wana et ba papa Tshisekedi
tokomi mpe kolongola yango parce que toza komona azalaki mpe na justice ya kozala na décision finale ya exécution te, mais toza kolanda banani bazalaki wana. Est ce que oza na idée lisusu te avant na poser dernière question? oza kopose question na ngai ou bien naza koloba piste aza patolobelaki Joséphine Kasavudo olingi tokanga page wana. Ah bon, naza na likambo mosusu ya koloba te, nayebi eloko moko te kaka ndenge wana nalobaki bayebisaki ye a dévoiler secret sika ekomi risque ya Bamba a perdre vie na ye. Quel secret? Azalaki s'inquiété pour se présenter aloba na ye makambo vision kimbango alobaki. Donc Kasavubu akamati yango le sens contraire, yango ezwaki ye. Bon, ça la dernière sarclage parce que makambo outi na papa Bamba avec papa Diangenda. Papa Diangenda était un grand ami à papa Mobutu. Ils étaient un des grands amis na vie na bango nyonso. Est-ce que relation nini entre papa Bamba na papa Diangenda wana toyebi yango siko papa Mobutu avec papa Diangenda et puis petit triangle entre les trois. Triangle nini tokoiko établir entre Bamba, Diangenda et Mobutu, parce que quand Mobutu devait être ami à papa Joseph Diangenda, et le même Mobutu maintenant doit tuer Bamba, et que le Bamba est aussi le père spirituel, qui peut avoir son côté un mouvement spirituel. Est-ce que papa Diangenda n'a pas l'idée s'il n'avait pas intervenu en faveur de papa Bamba pour exécuter, ou bien c'était trop rapide qu'il ne pouvait pas le faire, ou bien il avait le pouvoir aussi d'intervenir à son ami Joseph pour dire que mon ami Joseph, Tikarano, Ndekonanga Oyo, Bamba, ne faut pas faire cela parce que papa Mobutu, conseiller naé, parmi les conseiller principal, je pense que papa Diangenda Kolongoli na liste c'était. À vous? Est-ce à moi? Oui, naza koutuna na yo siko. Bamba, la relation entre Bamba et Diangenda. Wana toyebi yango siko ba relation entre Mobutu et papa Diangenda. Papa na biso Zambwana na banzi ndeko na biso mpaka Zamambo azali su na nzela ya singa na ndeko ya telefone otalaka bango malamu eboto. OK. Donc wana après ou bien ozana idée ya triangle entre papa Diangenda na papa Mobutu. Raison toza kotiela ba makambo oyo parce que soki yo koyiko yeba na grand frère na yo que les mains de quelqu'un est propre, il faut le dire comme ça, ba confusion tozali na yango elongwa. Bita émission oyo ezali même pas pour condamner quelqu'un, mais pas aussi pour sauver quelqu'un de qui que ce soit na ranger non sa koyiko zalango. Mais pe ya biso peut comprendre que ba bruit toza koyokela muntu si likambo tel mutango azane akité. Donc c'est là où notre but est allé. But c'est allé vraiment toyoka ba vérité na biso nyonso mutu apé sa commentaire à l'okutate mais mutu nyonso lo balikambo ndenga yebeli yango même si après avec précision mais même bruit tokoki ko quand même élément wana pe. Donc olingi to ke na ba question mususu bien olingo éclaircir triangle wana. C'est-à-dire que Joaquin ni makambo ya Mobutu na Diangenda puisque na lungwaki na 1964 mais dans l'entretemps ezalaki namonaki na DVD ya nani ya Kimbangiste Diangenda saliki reception ya nani ya Mobutu alobaki na ye ti alotaki soko ndenge nini okokuba mokonzi monene na Congo ainsi de suite. Ye Mobutu alobaki ye moko ntango alobaki azali le roi du Congo ye Mobutu alobaki boy. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Mais si c'est pour que le couteau soit meni masangana yo o meni nsamba ou bien meni bien moma ndungu e kamati yo bande ko makanga pa baba neno lo bati ya mabe penza bazwa kampeze also Satan azana yango. OK, bon, tous on va bazana ligne mais jusque là apparemment il n'y a aucune relation entre papa Diangenda na papa Mobutu concernant complicité ya liwa ya papa Bamba. Soit tolo ba. Oui, yana. On peut voir ça à l'œil nu. On peut mona ngo penza. Polele. Continuez. Pourquoi sika oboyo
bamba kamatani makambo nayebi te mwa bolimbisi papa na biso nayebi te ndeko oyo aza na telefone inconnu mpona oyoki kuna azali kobenga alo alo ndeko aza na telefone inconnu papa despe nazobenga te nakangi micro aha bolimbisi pamba te nayokaki lokola moto azali kobenga biso koto merci papa na biso Zambwana tozongiseli oyo lisusu maloba merci. Ok papa Mawadi yom toyi koloba awa oza koloba ete ya c'est clair allait ni que papa Bamba il avait des problèmes avec Swat. Continuez. Oui, parce que makambu ya lukutete koloba lukutete to loba malamu. Hein? Soko moni ba DVD ya Kimbangi se baloba ti Ngamba ponati Mobutu azala président ya Congo. Le couteau ndenge nini? Et comment nana? Atana miso penza ya poele comment nango? Kimbango loba kite boke na bobu mabatu bo sala makambo ndingo boy boke sala makambo ndingo boy. Lokola bamba jwa kine zoma ngenda bito buta teke na makambo. Ngenda yule là, il devait voir ça de près. Allô? Continue koloba continue. Nabo yoga te. Loba. Ah bon. Pourquoi makambo ya jwa maki? Nde muntu azaki liboso à part nyoso alo bana bango ti muntu na biso akamati na makambo. Bozana lingomba moko. Boko prédiction na bino makambo ya manzambe ezali Kimbangu ou bien section Bamba ou section Ngenda. Le quoi monte à comme la page Ngenda wana à coup que le banaye voilà c'était un ami numéro 1 il y a Mobutu Ngenda mais il n'a rien fait et là quand il a ça dit et là comment côté c'est ça quand Ngenda wana te oh ma cambian zambite et alors comme il moko Ngenda il prétendait dire azali la comme ne papa yebe papa Simon Kimbangu papa Ngenda. Ce n'est pas ça comme tu as eu une autre. Soko ba personne nzaka ko kamata musapi mubimba te. Oyo nzaka yoko zako sala na nzaka na yo. O kamati makambo ya pamba au combiné na makambo ya Nzambi, ce n'est pas vrai. Le bas Congo c'était un territoire moko bien béni. Oh yo, Kimbangu Lobaki, le bas Congo, ça sera le niveau des pays africains. Mais tu boussani yango te là tu as que ça le comme côté. Il faut voir aussi, c'est très honteux, mon bas Congo, na matadi, tu connais que le bal suscité, que le makabe kagalingala. Ok bon. Ngala zali no kolabiso. Bon, seulement il faudrait respecter les ancêtres. C'est la raison pour laquelle au moins Mukili